Donc et bon on fait rigoler la da licencié. Les padres baza ba licencié na musique. Baza ba licencié na ndoulé. Mais oui, pour ndoulé ba bête na niveau ils ont un niveau ba doctorat, ils ont un niveau ya ba licence. Ils ont un niveau ba master. Aza likolo papa. Ouais, Nzembo za les padres. Nzembo za Zule Maté. Si vous Zule manda féliciter les padres na Moussala Sali que banzela kei eza banzela moko ya likolo makasi. Eza mabete René Abiri. Ceux qui viennent à biso Zulema appellent les padres Nzembo, les padres Yembango. Mabeza. Mabe eza wapi vraiment. So tekelingi eloko. Eloko ekomi yanga. Vous confirmez que non, à Tekela qui fait rigoler. On a vu Lambert, après Singeloko. Lambert il est thaïlandais. Après Singeloko. Eloko ekomi yanga. Aza suna boule teke. Allez kalobage eloko wana eza yanga. Politicien, RDC international, bonne information sur Yamboka, RDC international, maman, RDC. Merci bien, très cher ami fidèle internaute. Nous sommes là sur www.rdc International, chaîne Anaster Fraser, madame. Merci beaucoup à toi, ma consoeur Mariam, qui nous suit depuis quelque part. Merci beaucoup à celui qui est là derrière la caméra, Rinsmouya Maestro. Merci beaucoup, Nabatutu Bolingaranga, partout, Paola, Schengen, Kilo, Londres, Monson Zambazui, Tanko, qui est là pendant une année. Merci beaucoup à toi, Cornelia Doussi, Givenchy, à Tembea, Willy Mouché, Nico Damboka. Merci beaucoup à toi, Elo, Jemouya, l'original et le véritable. Je pense déjà à Batak, Bolandi, déjà pour comprendre que je suis avec Liverpool, ou à Pitozo Solola, moi beaucoup plus sur le plus que Ferrigola a donné à la population, il y a le monde entier, il y a des réseaux sociaux, il y a des plateformes, surtout les réseaux sociaux. Nous avons regarde-moi, tu remets un peu sur le analyse, sur Liverpool, et puis tu resangate, côté moi gauche, moi droite. Il parle tellement bien. Liverpool, bonjour. Bonjour, bonjour, René Abiri, Nzakomba, mon continent, Bissotou, René Abiri, bonjour, bonjour. Voilà, bonne santé. Santé, Vena Pepele, Nangolan Zambé, bonjour, Navalandi, tout le monde. Bonjour, Nayemoko le padre Nika Boroni na moto ya Yambo Jésus de Nias. Azan va séjour na poto. Azo préparé hôtel même ligne. Abimiselbi se regarde moi. Makambozo qui est bien. Ba golo na ba golo tout ba sepeli. Ba fanatique à la bonne musique ba sepeli po. Ya ça la musique ya ba congolais. Et le barabi na filé ko sa musique à population. Et ça différent na musique ya ba vie. Ba sa musique ya ba vie, ba sa musique ya moi clique à bato mokili. Mais il y a sa musique, il y a population. On regarde moi bimi et tali ba vite mais ba tout bazanango. Mais attaque au tali ba vite mais sinon tozo qui est déjà 4-5 jours déjà ngo regarde-moi ezo koka ko matate. Te biso to lobela ki ngona ndenga ba vite. Yemo les pas déjà le baki ngana pesi ba congolais la bonne musique. Mais en ce net ce moment ceux qui musiciens pour faire rigoler la na page naie, à peine na page YouTube naie, c'est-à-dire que il a aussi des abonnés. C'est-à-dire que ceux qui a bimi selo kwa sika na YouTube naie automatiquement il faut batuba kota batala yango. Mais ce que tango batu elo kongo ce que batali te c'est que za nango sensité ya nango tinate. Batu batali. Bino nde bozo lukande makambu ya ba vie. Makambo ba vie da innocence lisima ba vie. Innocent pas le bagito le belangote. Total le roi de la forêt habito le bela ba vite. Totali papa chéri. Quand mikolo. Et bien que batutu ba lingate ko le bela makamba ba vie c'est comme si bazo ko kandete ko convaincre la population pour attirer bango batala ba vie. Bazo ko kate o ba convaincre la population congolaise. Hein, tu veux convaincre on a vite, tu convaincre on a musique à kitoko, tu convaincre on a la bonne musique. Mais au début que même attendez tout ça là ba émission na YouTube et là ko attirera ba tout mingi ya la rabat titre et la rabat miniature. Ceux qui montent tali titre tali miniature, il y en a mutu msusu pa ko kipe ko kota boebu a monique notre vidéo ngo ezali vraiment bien té soit SCP ici était. Et alors tokolo banine, au faire rigolo la salle SCP ici vraiment population té faire rigolo la pesi batu au piso ils ont un message à l'écolo, ils ont la qualité moko élargie. Au moins des gens, ceux qui ont la vie, tous les maneti bokoko.
Pourquoi on a vu ce sera ba grand-mère Tolombo mais qui a dit Esaïe ba vite. Esaïe kaka Mario et Betty et Kangi Mokili ba ke ba Betty Olympia na Mindele. Moi ba tout ba ba vie. Non, on Betty concerne Mindele Azati. Que musique pena ba congolais et Betty tout autour ya Mindele. Azati. So muta voyager c'est ka tenir un concert par rapport à la communauté congolaise. Mais aucun apôtre de mon maintenant, banda 2010-2020, on avait dit concert à Mindele. Même quand il y a un Inosbi. On avait dit concert à Mindele, ali tout le monde il fallait pour avoir un concert dans Cor Arena. Ah, on a ce qu'il y a Mindele tout bas noir. Mais moi, des races, 3 races, il y a monde. Ça y est, ils allaient congolais. Déjà, Mindele place avant de troubler ça la moyenne. Mindele na logique à Zaranango, qui est aux ana lingua la ana malanga awa. C'est que par là, au lingo lo banabiso que ba concert tout fallait pour pas betara ezala na pote za na kinya la rana ba trouble. Te ba congolais ndena no ba pesi ba biso to lobela tanto za. Ba concert à Mindele betama. Ba concert ba trouble ba congolais déjà, congolais ça da muta trouble. Biso moto za na kinya déjà poko ta stade pamba trouble. Éviter kasi siko. To za la rata msu Ferrego la obeta ta msu na terrain biso lingwa la mais ba ça la trouble. Donc déjà ma trouble déjà et ça la marango. Ils se disent que nos concerts fallait pour pas betaki na niveau Shark Club que batu ba kende ko sala désordre et bazali batu a faire rigolo. Batu na batu ya jet net. Ba kize vraiment batu a faire rigolo là ba kenda ki pour ba baby sa concert ya fallait. To comme ce que place ngo. Déjà les padres biso za ba gaulois na ba gauloise depuis kala. Depuis les padres atika ko beta na ba orchestre batu sala ya société jet set. Il y a ça là orchestre mbalamoko. À ça l'orchestre moni ba ilunga, to moni ba Nicodème. À ça là ba mise à disponibilité. Il y a ça là vraiment orchestre. Groupe d'accompagnement. Il y a kamba moko orchestre. Ala ki sabino ke alongwe. Orchestre mais alongwe à ça là orchestre. On doit ala ki sabino ka alongwe. T'es pas ko ça l'orchestre ko ba te ko longwe. Déjà ba mise congolais ba longwa na ba groupe ba. Si le faire rigolo à la maison. On fait rigolo à ça là à ça orchestre. Déjà na biso na bandele ko ba mususu ba longwaka a créer groupe d'accompagnement. Oui, on a biso que tant on tire ko beta na orchestre batu a sala ka mbala moko orchestre. Cela veut dire que il y a vraiment une entreprise oyo e beau type ba jeune congolais o ba sala ba net matadien. A sala entreprise na ye lelo matadien pas une entreprise. A uta jet set. Vu on sala ngo lelo c'est les padres. Yo ba bien moto yambo. Seul auto pe sa main se fabrication. Peut-être pardon to bois que les fleurs pour anime bien affilé ibrator au talibo a pesi sous maman ça va zaïona ibrator te ibrator pas ça ibrator ala ki collaborateur azala ki mwana musala ya maïs fabrikas to longolaka mangamba osangiso collaborateur po ibrator azu kombo ibrator mpiana te ibrator mpiana ngalinga ibrator nalinga ibrator ngalinga ibrator nalinga maïso kutolo bateke pas ibrator mpiana fabrikas na jibe piano bakoza la jamais na problème ibaton piano ça selon motema na ye abi ke nga fona ko maka ibaton piano net yo ko ma rené abir ndeti fait rigolo en piano mutu pa robi m'appelle lo fait rigolo en piano mutu pa robi m'appelle obi o innocent piano mais ibaton apona na ye ngai ibaton piano donc eza mabete mais to tika ko ba ko azay collaborateur net nga na yebi kazaki à notre travail par maître Fabrikas nga na yebi bongo na yebi te soki ba signaka deal moko boye pour na yebi net ya deal biso to mutika le komona ba deal net ya les marqués net les marqués ezaki deal ba sangani vena biso les padres série wana to moni vena biso JDT to moni vena biso minus bash personnam to moni vena biso nani vena biso mususu ya guitariste japonais basangana ki basala deal adil bosale simbité OK voilà bosale deal o simbité mais to moni moko ba artiste musicien o ivre que papa chéri le bin Adam Motopamba Salvatore en train de réclamer o ezali nzembu nae Ferregola abeti wana déjà si papi ka call c'est bondo ya machine chef na biso auto lo bango bien on a popé toi na mo téléphone toi na YouTube mo bilo monsieur côté mo tiré na butu otala ya machine auto lo bango ke babilo wana tu batu ba oloba déjà avant les padres bimisa nzembo pona nini bino boloba ki teke nzembo nanga déjà bobomi déjà si déjà eza na sensité est-ce que ça m'a bé fait rigoler soit reconnaître que noté mutu o nde mutu apesa ki nzembo wana ndenge ba yokana ki tanso apesa ki mbongo ngo te voilà so tekelingi eloko ekomi yanga vous confirmez que non a tekela ki fait rigoler on a fait nanga Lambert apesa ngelo Lambert ito il est thaïlandais apesa ngelo eloko ekomi yanga aza suna boule teke alekalo ba eloko wana eza yanga
eza mabete René Abiri ceux qui viennent à biso Zulema après ça les padres Nzembo les padres Yembango mabeza mabe eza wapi vraiment il y avait aussi quelqu'un Bogis Bopé mon pas outé dernièrement ko réclame pe ya pe banzembo pas ya Weranson le roi de la forêt nyonso tu wana na vient na biso Bogis Bopé eza pe mabete soko soneti yo opesanga loko soneti yo loko pesanga et celle ba 15 ans passé pour na yoki neti Zulema yemo pas lobi ki après ça les padres Nzembo eza mabete mais et celle déjà 15 ans déjà depuis après ça les padres Nzembo wana n'attend tout ça 15 ans passés sikoyo sur les padres yembiango pour les padres des gens aza déjà wenge mais est-ce que bato ba yebi Nzembo ngo balobi ke Nzembo ça ba mathématiques makasi fait rigolo ndeti kaka yembiango vraiment ndenge vraiment singela ki te ba tout ba bika yembiango vraiment Nzembo wana ma normalement fala ki nde vraiment fali pour pas bimisango avant et alors fait rigolo weli sa bimisango mbala te ba devoir wana bango ba kokate wana za ba devoir makasi wana fobola musa papa wemba weza ba devoir ya mathématique mona so pesi no devoir ya mathématique na chiki faut pena oya pena na ndako mutu efanda calme hôtel vraiment que te devoir fona sala ngona mutema mo surtout so za ba devoir ya ba fin de l'année ta ba devoir ya mathématique ya ba fin de l'année ningi salaka complication na siko za ke chiki évité yo scope au passer sco chiki mo ya suka ya vie na yo ça va. Oui, ça va devoir à ma casse. Les padres vraiment, t'as yémo Zulema, Kolonzembo, so Kolonzembo, bah niveau les padres qui y wana. Mathématiques à ma casse, mais sur le marché. Même attends, n'endenga kin awa, c'est néant. T'es Nzembo faut mes bêta. Ouais, Nzembo c'est les padres. Nzembo c'est Zulema té. Ce que Zulema manda féliciter les padres na musala sali, que banzela qui eza banzela moko ya likolo makasi. C'est que ça insulte indirect. Afinginan. Eza insulte indirect. De likolo ba kenon te Zulema ye moko tang sundenga sala ki chana ye et compliqué na calcul akobela liboma yango wana fait rigola yemba. Te Nzembo za marambolo beze insulte indirect. Nzembo za Zulema te. Na minute Nzembo za les padres mutayembiango. Na batutu ba loba Nzembo na nga. Te bili pa lobi pe susu ya ye. Te yango gasinga siko na zongi na maloba ya fene biso papika kol. Soki Nzembo ya makuto ba yini abina wenge to lingi suba problème te. Tozo c'est l'album ya biso. Mais wengango yozo lingo kota na masola wenge. Il paraît-il que tous les chats et bêta na wenge, Weranson n'a jamais été auteur compositeur ya Nzembo wana Bogis Bopema qui se présente. Te akosi. Wana vraiment vena biso Bogis okosi. Pour déjà les rois de la forêt na niveau na ye bino bokuta bango déjà na makambo. Ba mulolo, ba nikide. Ah papa Bogis akosi. Au niveau tant ba 20 ba ça ba succès bango bazanga na ote. Sur yo lo bagé maison mère, ba Nzembo tout o beta ba Nzembo beta ya les rois de la forêt, les rois de la forêt. Déjà so toke na Sokoda. Ba Nzembo wera babara Weranson. Déjà à la ligne. Mais il paraît-il qu'est-ce qui se passe entre chef ya soit patron ya orchestre, c'est que j'allais dire au moins un musicien a yembi Nzembo na kati ya orchestre. Nzembo ebimi mais au moins un musicien akei ole a signé na kombo ya artiste musicien wano ba yembi na ye a signé ka kombo ne tel est le cas de Rebo avec Weranson. Est-ce que ba beti featuring na Nzembo Rebo o Weranson akei ko a signé kombo na a signé kombo Rebo te même ata na CD. Yo vérifier que mais c'est ça. Bino bo vérifier ça bon. Naza journaliste formé en matière d'investigation. Totambola total. Ah oui, ponga na yebi batutu ba beta ba Nzembo na orchestre batu. Neti les padres abeta abeta plus de 5 chansons na maison mère. So que même na Sokoda na album ana o eleka au mona kesi. C'est okosi. Signé les padres. Okosi. Nzembo les padres. Yete. Nzembo les padres. Yete. Nzembo oh neti vena biso Adolphe Dominguez. Faire aller la Nzembo. Ah, aller la ngombongo tendeni ba Nzembo na ekota na liste ba Nzembo na. Même ba Nzembo les padres abeta na maison mère. Soki le loto ocha ba Nzembo net. Ekota na liste ba Nzembo par rapport ya li solo ya ndeka to solo lara mais non na ndenga ya administration. Te na ndenga administration ba Nzembo ya les padres mais ayemba ngo na maison mère. Ba Nzembo ya moto na tembe ayemba ngo na maison mère. Omona eza normal eza œuvre na yo œuvre mutu ya œuvre mutu ko koma œuvre na ngeko koma ya Lambert to ite œuvre Lambert to ko koma ya ngate même papa Lutumba
akoma ba œuvre na ye papa na biso redi amisa lobela ba œuvre na ye po na telemelaka ngana na ba œuvre na nge belé na mokili oyo soki kozala na mbongo mama miziki mutu akoleka ngana mbongo azate lobage c'est la papa taboulay omoni concernant ba œuvre en okande tozo solo là concernant ba œuvre donc Ferrego là je suis de nuance ou plutôt tenir et remercier par rapport à Moussa sous œuvre abaki sous œuvre ma kasi regarde moi on les a ba devoir mon mais t'as ba devoir honnête c'est arrivé na biso la mère et toi aussi sa licence pour y a vraiment aza licencié mon bo atangi ba tika makasi azabe politicien donc soki c'est comme tu as une licence na science politique devoir à souka il y a science politique net ezaka ndenge nini hein la mère est donc devoir à souka pour licence eza classe à souka net ya via bato obiso to yebi nanu à part toi qui na ba doctorat qui otangi aussi net licence au devoir ba pesaka o ezaki o défendre ba devoir wana siko yango les padres apesi biso na musique ya Congo pour o moto na tembe taka na concert a moto na tembe asengi bachango batele nzembo na po nini moto na tembe azana souci ya musique ya Congo papa to so la pena mama musique ya Congo siko to linga bato bana souci ya musique ya Congo to linga te bato balinga ba nuire musique na biso po na yo moko succès tambolaka le succès de la guia et ça la bino pas c'est vraiment présence à Aigle et ça la mona image wana ta va concert ba et jamais Aigle azonya ta ba miselekete ba puku ba nini ba nya ou ba nyama ta yomo le bien ba miselekete to beta ma soirée regarde moi pour da ba miselekete ba puku de ba nyama baza na ra ba grand nyama ya monde ba miselekete ba puku ba nyao baza la raté déjà tu falagi muselekete nyatende ba léopard to beta a poussa na falagi Aigle nyatende ba léopard a poussa na te to beta ma soirée regarde moi to sola qui fait rigolo pour na mitu da eza regarde moi. Voilà, merci beaucoup. Quelles sont des surprises? C'est par là que nous chutons sur cette émission. Abonnez-vous massivement sur www.rdc International. Donc quelles sont des news, des informations qui restent à savoir concernant la personne Ferrego là, Jésus de Nyans? Ouais, Ferrego là, Jésus de Nyans, Nika Boroni na les padres, abombeli biso biloko ya makasi ya koleka. Po déjà comme on regarde moi, c'est qu'harmonie urbaine ezali kolo makasi. Pour dernièrement na mon na Instagram na featuring na bon français. Hein, on regarde moi, ville mobimba batutu ba yo kango. Ville partout, neti biso dans la ligne là, bino bandel boy batutu. Bonjour on a remarqué, ba mekiango awa na malanga principal Lambert ito yime na moni bazali ko na immeuble ba bimi. Pour ceux qui nzembo les pas très faux luko. Moi nzembo ni. Eko beta na église, ya pasteur Moïse Mbiye, eko beta na église ya pasteur à Toms, ba ko tiango na assemblée national na assemblée professionnelle, ne maman na biso Janine Mabunda kotaka, nzembo ane zobeta maman kota. Nenge papa na biso Alexis Tambo Momba be. Le roi hymne national. On les a hymne national la musique ya Congo na minute oyo. Pour musique ya Congo za ba hymne national ebele. Mais na temps oyo, ba papa oyemba bazate. Ba papa madilu bazate. En tout cas wana eza mabe oyo lo ba rafela nga la mbeki toyi. Po ya moni akosaka. Po ni na tia témoin. So mta betelo on a bien lo ba betia bien. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini pour nous aujourd'hui. Lambert Itori Balobi, Itoyi, les Thaïlandais, de plus au Congo. Sikoyo, il faut solo là. Donc makambo ezali to solo là après émission. Nandenga mabete voilà ba salutation rapidement parce que nous courons derrière le temps. Nebiga Lambert Itoyi na linga na ngana tumba. Mais na bomeli ga moto pour donc etala kaka licencié licencié on a bien licencié ya likolo siko licencié moko ta suka na Congo il licencié sans cravate licencié avec cravate mais il y a un niveau likolo cravate avec culotte te sala déjà pas licencié musu baza lelo mais un licencié mais au salaté tout ça na mboka mo eza tikala kala ba expérience ba licencié ba lelo nga abeta tolo nga na licencié RS muya ba licencié tolo ba sko masosko ya chiki kaste ya tikala kala nostalgie tu est-ce qu'on a chiki ba licencié mutet Lambert Itori tikala kala nostalgie yo kanga bien tu est-ce qu'on a chiki ba licencié musu baza lelo na ndenga Congo to ko sate ba licencié musu baza bisoku avakutu bisoku to banda même maternelle azaka licencié masalate Congo la ku fata musu akufi licencié salité. Donc, et ben on fait rigoler la da licencié. Les padres baza ba licencié na musique. Baza ba licencié na ndoulé. Mais oui, pour ndoulé ba bete na niveau ba niveau ba doctorat, eza na niveau ya ba licence.
eza na niveau ya master aza likolo papa siko balambe te ba lisanse moke asalaka. Voilà, merci. Salutation nanga na Willy Mouché Nico Damboka. Salutation nanga. To suki sa moi moke na actualité les padres toujours répéter kana une de toi yemoko soki na se tromper maloba nanga te mardi azana kisa ça pour préparer même ligne hôtel plus de 20 ans. Bon, ok, c'est bête à rater. Mais bien, sur les padres bêtes, on a bête pour même ligne hôtel, bête à rater. On va déconfiner même ligne. On va déconfiner ville, oh, bête à on a ville, mais village c'était mes agues danger. Hein? Pour village c'était ma ebetami vendredi, ebetami dimanche. Bato bêti na ville, pour tout sur la ville. Bato bêti na ville, on a pena na zaina ndule, ba golo na ba golo astu na zaina. Pour na lobe la wenge, na ndule papa chéri, na vient na Lambert. En tout cas, on a rendu le patron Bogosaï. Patron Abed, on a pas battu. Mais on a sur Abed Achou, na concert à Papa Chéri, na Sepeli. Na moni Ridi Lumbe le Tsunami, na moni Patrick Bologna, honorable Nabiso, na moni ba Konze Belé. Bisopeto Zalagi, on a nous la bien Zalagi, à part il y a vendredi. Pour moto na temba qui c'est vendredi. Mais les padres Abed Tarada li mettait 7e, ils arrêtent des gars. À qui n'a poto. Soit Tiki Bino au Sambouye. Les padres Abed Tarada concert en plein air. Ni kuluna ni eloko mutebungi na limité pour limiter za likolo siko yo beti na ville ongo bebisa biloko bato on présenter ba montre on présenter pyjama na yo au basket na niveau déjà c'est ba mission neti niveau les padres aya oyemba aya teka lobela au basket au montre au pyjama mobe non yaka yemba musique za beta yemba binande non tout le bel la bonne musique tout le bel bilamba te pour musique etambolaka na bilamba cher na bakara danger moi ça danger nda quoi danger surtout musique na biso donc bon c'est là premier soin bon c'est la harmonie urbaine vendredi to zana inde 3 mardi pour na ba coulisses na biso yandu la même ligne maître Derrick Bamwangai wana ndeko na ngai Loma Benz mona Bovan Derrick Bamwangai ndeko Fachi Malukai Kajima Kutato de bozana vino ne lokote obiso balu batolo baka Kajima Kutato ozano ne lokote atola kisi montre atola kisi jean atola kisi basket et mon na ka ozana on a rien pour muto azana loko na ye netu nga alati montre na nga bien bon na ko lo batike montre ça bien. Voilà, merci beaucoup, nous courons derrière le temps. Merci. Mais il faut tozana malanga plus tozara ngape na travail moi au travers na ba chaîne na à travers na marketing na malanga plus donc tozara chaque vendredi karaoké ba tout à poto na bi ke bozoya tozara na karaoké tozana ba concert tozana na restaurant tozana na bar tozala ka buffet donc nyonso ko luka ça o lingo mela 20 moko be masanga po ba 20 masanga 1000 en français 20 de palme. Oui, les hommes foutent en bille. Tu vois, mais ça va foutre en bille à Pamba. Donc 20 de palme, ça là. Même, la lunguila, ce que vous avez la lunguila, donc, awa, vrai chéri, baza. Petit nabiso, il y a moi si tu bois qui pour y avoir un camp d'adversaire. Tu finis, mais petit n'a eu limité. Il y a Def Kalonge. Limité. Def Kalonge. 16 ans de limité. 16 ans de limité, donc il y a vraiment Azar Makila, président Tshisekedi. Voilà. De Makila, vraiment, ba gaz lacrymogène et quota trop. Talaga ba gaz lacrymogène et quota trop, ba bete bangondo trop na mutu, donc il peut ça comme neti. Mais Azar est mon ISP Gombe. Il peut ISP Gombe. Le roi Binot. On a reçu qui ça, ba Gaulois na ba Gauloise. Bah tout au consommer regarde-moi Zali chanson clé on les a ba mathématique donc on a ngana obenga Zali les a ba devoir ya ba fin de l'année surtout ba venir licence pour les pas de là les gars ba niveau ba licence on a kala Reims Mouya ngamoko Liverpool Jenga nga pesa nga numéro te mais na Facebook Liverpool Jenga na Instagram Liverpool Jenga na Messenger Liverpool Jenga oye na WhatsApp Liverpool et Djenga, Reims Mouya, la mer Itoyi, Mabijou Malanga, donc voilà, merci. Nabalanditu, il y a chaîne Nabiso, RDC International. RDC International. Bo s'abonner et belé le rabat ba kufa na coronavirus na Italie. Bo s'abonner et belé le rabat ba kufa na guerre ya Congo. Merci, Badbazo Koufa, c'était la paix. Donc, merci. Voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur www.rdc International. On se retrouve à la prochaine numéro. Merci, bye. Politicien, RDC International, bonne information sur Yamboka, RDC International, maman, RDC